Comme na tango na biso to komisa Nzambe chaque vendredi na ngonga oyo tolekaka na intercession miracle esika wapi toaka konetola Nzambe kokumisa ye koyebisa ye nini yazali. Nzambe aza Nzambe malamu, Nzambe aza mobateli, aza motumboli, azali Adonai pe azali El Shaddai, azali Elohim, le Dieu de toutes forces, le Dieu le tout puissant. Alors, merci Nabino sur la Sentinelle TV. Confusion et à la raté. Tango, le messager proverbe 30 na boya comme qui pasteur, bien que dans un pasteur, parce que partout dans Tambola, dans 4 continents dans le monde, les pasteurs congolais, les aventuriers, les détruire. Alors, il y a un boya comme qui pasteur, mais dans un messager. D'ailleurs, les Nzambe, Hazar ou Ben Abiso, Nzambe Azoluka Bananae. Nzambe azoluka ba serviteur na été. Nzambe azoluka ba serviteur te mazoluka bato ba koma bana na ye. Alors soza mwana na Nzambe titre za muke yaka na message. Donc nazali pasteur, nazali okamba ba église, mais nazali pe ko bundela mboka parce que un vrai pasteur akoki komona te na mboka ne ba oboma, na mboka ne bazo détruire sans aloba. D'ailleurs soki boyebi Bible te Yesu akita na se aye kokuta occupation romaine ba romain ba onyokola ba juif akota ngo akota lisolo wana atikate ba romain ba nyokola ba peuple. Ça dit soko moni ke mutalo bien za pasteur ba zo nyokola ba congolais ata oza na nationalité congolaise souté ozali français anglais tonu ngala sa ba na ngao baza ba anglais ba naza ba na musu baza ba allemand na bota na Allemagne nesa ona mukandande oza allemand na mukandande oza anglais mais na motema no origine na yo nzoto no makila no oza congolais. Donc il faut que bango, il faut que bundela mboka na yo. Un vrai serviteur bundela mboka na yo. Alors tango na sala ka mission politique na lati casquette ya homme politique. Alors il faut pas que le baki a pengui tonini non parce que même Jésus abunda ki pour na peuple na un vrai pasteur abunda pour na mboka. Alors na ngongo toza na intercession miracle toujours que nous sambela ko kumisa Nzambe. Alors soko za branché na biso banda ko yemba na ngai. Ozali Nzambe O Nzambe malamu, Nzambe nangolupe mawa, totomboli maboko, pemitema na biso. Yonde Nzambe na bomoy, Nzambe na bikamwa mosuni malamu pe. Bolingo na yo Nzambe, nangolupe mawa, totomboli maboko. Kumisama sanzolama netolama Adonai liboso na yo Nzambe na ngai tofukameli yo mosusu lokola yo papa monanite Nzambe biso bana na yo totomboli maboko pemitema na biso totatoli yonde Nzambe na bomoy Nzambe na bikamwa mosungi malamu pe kumisama sanzolama netolama El Shaddai liboso na yo Nzambe na ngai mosusu azali te mosusu lokola yo papa monanité. Bien-aimé, Dieu est en train de chercher les adorateurs en esprit et en vérité. Naïbi que comme dans le monde internet, dans le monde il y a social media, bato tout besoin d'internet, na bandoki na ba charlatan, mais besoin ko la sur prière, besoin ko la Nzambe mais baza appelé te Nzambe patindi bangote. Bien-aimé, sokoli ko sambela kota nanda kuna yo kanga chambre na yo kanga téléphone soza mona mwasi tia kitambala na mutu yebisa bana bakanga ba téléphone banda kokumisa Nzambe eloko liboso avant kota na prière yeba ke Nzambe aza mo santo 3 fois ayoka ka prière mutama sumute yo banana nu kosenga pardon banana kosenga pardon soko sengi pardon et sili obandi kokumisa ye. Parce que nous avons des adorateurs en esprit et en vérité. Aux anatina bandoye sans Nzambe ba problème na ote banda ko adorer
banda ko yebise kaza nzambe banda ko yebise ke nzambe mosusu lokola ya zate likolo na se ezali ye mokele ezali ye uta ya kela mosusu akoki kokela zate yende le tout puissant bangle babengi ye mighty God yende alobaka pe kokisaka yende azali le Dieu de toute force yende mokeli na likolo yende ya batelaka na Golgotha makila na ye ekitaki po elongola ngano na masumu pe po bongisela biso esika ya bokonzi na ye yango na ngongoyo tozokende kokumisa yo tozokende konetola yo tozokende kosanzola yo nzambe monene aleki yo azate nzambe apambolaka lokolo azate nzambe apesaka pema nofele lokolo azate yango na pokwa na lelo na ye konetola yo na ye kosanzola yo na ye kofukama liboso na kiti na bokonzi na yo na ye kofukamela yo lokola ba 24 vieillards bazoloba oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu oza mosantu bien-aimé yemba nanga nzembo oyo kumbama yawe kumbama yawe kumbama nzambe malamu we kumbama yawe kumbama mopesi na bomoi kumbama yawe kumbama mopesi na nyonso e kumbama yawe kumbama mopesi na bana e kumbama yawe kumbama mopesi na nyonso e kumbama yawe helonga nanga ezali yo papa lebiki na ngai ezali yo papa ozali nzambe nanga kumbama solo e kumbama nzambe ya Kongo kumbama yawe kumbama nzambe monene kumbama solo e kumbama yawe kumbama yawe nini mokonzi topesa na yo olo palata ezali yayo ozali nzambe nanga kumbama nzambe malamu e kumbama solo e kumbama mopesi na nyonso e kumbama solo e kumbama yawe nini mokonzi napesa na yo olo palata ezali yayo ozali nzambe nanga kumbama yawe lokola tozwi enseignement ke nzambe azoluka ba adorateur en esprit et en vérité bien-aimé yo ozolandanga à travers le monde bino nyonso bolandaka Sentinelle TV na ngonga oyo ya prière ya intercession miracle banda koyebisa na nzambe malamu ni asali mpona yo soko ozangi makambo landa onga nazoloba pe yango ekokameni na bomoi na yo banda koyebisa nzambe ke malamu banda koyebisa ke olamuki na tongo eza mpona kitoko te mpona monene te mpona molai te mpona pembe te mwindu te mais eza mpona bolingo na ye banda koyebisa ke aza nzambe abatelaka banda koyebisa ke yende apesi yo pema nofele oyo bamisusu baza na mbomboni na bopital mpo bapema yende aza nzambe malamu apesi yo ndaku apesi yo kimia atoza na banyongo me oza na kimia pe oyebi kokofuta azali nzambe abateli yo otambolaka na babus na bavion na bavoiture na makolo na bis na train na bus bien na nini na voiture na bateau bamingi basali baaccident me yo okendaka ozongaka nzambe obateli biso ngai moko oyo nabimaki nakumbaki moko na tambolaki na makolo moko na mataki bis me yo ozalaki mobateli nanga ozongisinga nakumisi yo na netoli yo na sanzoli yo opesanga bana opesanga mayele opesanga musala opesanga nyonso opesanga kompani opesanga ndaku opesanga audience batu peuple oazolandanga à travers le monde osala nanga ngolu nzambe malamu nani akoki kosala lokola yo nzambe moko te akoki kosala lokola yo nzambe monene nzambe nanga yo kumba malibela oh nzambe monene nzambe nanga yo
kumba malibela yemana nzambe monene nzambe monene nzambe monene nzambe nangayo kumba malibela. Bien aimé, tous autres belles la makile tangaki na Golgotha et purifier corps, âme, esprit na biso. Et purifier corps, âme, esprit à bana na yo. Tala, même na croix, avant de crucifier Jésus-Christ, ba Yuda, ba tuni bango Barnabas to sa nini. Ba bi Barnabas makila na ye ko sauver bo moina biso te. Bo tikaye, mais ba tuni bango Yesu to sa nini. Ba lobi Yesu ba bengi de Nazareth. Bo crucifié ye makila na ye etanga likolo mutu na biso na bana biso ba Yuda bazaki mitema mabe ba pharisien bazaki mitema mabe mais bazaki na révélation ba yeba ke makila ma Yesu e purifier ko purifier la sini kolongola masumu nyoso. Bien aimé, soko lobi ko za mutu masumu te okosi na makanisi ne lateli ya basi lelo na nzela na église na bazo salisa bato ekobo bazo sumikisa bato. Alors yo oyo oyebi ko za mwana na Nzambe banda koyebisa na Nzambe ya solo aza Nzambe monene ya solo makilane etangaki na Golgotha et purifier corps âme esprit na yo et bossa na pete kaka le même makila wana et que ne ko purifier corps âme esprit ya bana na yo to bonde libongo na comme na Christ makila na yo le sang de l'agneau, le sang qui nous a sauvés, le sang immolé, que ce sang-là soit aspergé sur nos têtes, sur les têtes de nos enfants, sur nos corps, nos esprits et notre âme. Nous savons que ton sang qui a coulé a aspergé nos péchés, a effacé nos péchés. Nous ne sommes plus condamnés. Voilà pourquoi tous ces makila nous etangaki na Golgotha et purifier corps, âme, esprit na biso. Et je appelle corps, âme, esprit à bana nabiso et purifier en haut. Parce que aux ensemble namawa. Ozali nsambe monene. Ozali nsambe mobateli. Ozali nsambe na bomoy. Yoza nsambe na bomoy. O ngana yembeli yo. Oye ngana kumisi yo. Nzambe nde malamu we, ozali nzambe na bomoy. Nzambe yo monene, ozali nzambe na bomoy. Nzambe bilaka e, ozali nzambe na bomoy. Oh nzambe biso to kumisi yo. Na pokwa lelo biso to yembeli yo. Na pokwa lelo biso to sanzoli yo. O na pokwa lelo biso to kumisi yo. O nzambe na bomoy, ozali nzambe na bomoy. Ngana kumisi yo yawe, ozali nzambe na bomoy. Ngana yembeli yo yawe, ozali nzambe na lamwe. Ngana kumisi yo yawe, tikato yembela yo. Oh yawe, tikato kumisi yo. Bien-aimé, to pesi nzambe merci, to netolier pour nzambe madame. Tozo que nous senga sikoyo maloba oyo eza na lisolo ya Bible, likambo nzambe alobi liloba na nzambe na kati ya Bible. Tozo que nous tanga Lamentation 3 22 à 23 et je sabi so boye. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Bato belé à travers le monde. Na décembre na salaki voyage na kineki na Maroc na Casablanca na Casablanca na ke Brazzaville. Na vandi kuna na te na église belé na eko zonga susu awa na poto na moni bato belé bazo kanisa ke bolamu na nzambe sili. Na moni bato belé ko zanga lipa. Na moni bato belé ko lela. Na moni bato belé ko souffrir. Na zo bisa bango no bi nzamba zo sala. Nzambe bolamu nezali. Nzambe bolamu nezali toujours. Na kepe na Congo kuna na kokuta nzembo mozo sala succès. Bolamu nzambe eleki ebele. Bien aimé na ina yebso lelo. To bele la bolamu na nzambe na bomo ina biso. To bele la bolamu na nzambe na bandaku na biso. To bele la bolamu na nzambe na ba projet na biso. Na bana na biso na mabala na biso. Bien aimé bolamu na nzambe eyaka na kimia. Bolamu na nzambe eyaka na lobiko. Bolamu na nzambe eyaka na nyonso. Awa, Ézéchiel azoloba, les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Bolamu na nzambe nano esilite. Oh bien-aimé, Bible zob sabiso ezana mboka moko mwasi moko utai kokufisa mobali.
mwana kaka moko atikalaki na ye akufi. Tango bato ya mboka bazwi cercueil po bakende kokunda mwana wana na nzela ya na kati ya sortie ya ville ebembe cortège mortel ezokobima po bakende kokunda lumière pe bomo Yesu Christ azokota. Tango quand Jésus qui est la vie rencontre ou croise la fille qui était morte sur la route, la vie de Jésus-Christ impacte sur la mort. Cette fille a été ressuscitée et Jésus a rendu cette fille à sa mère. Oui, l'histoire. Bola muna nzambe na nesilite. Na ina yebisa mutu moko na pokwa na lelo o azolanda ngai. Bola muna nzambe ko yokute siko yozali. Bola muna nzambe elanda me je sais pas ti place azali. Bola muna nzambe elanda Nicodème ti na kunde ko sepsai. Na lingi lelo to belela bola muna nzambe e ya kolongolo na situation za. Situation zo de kana ngana yebite yo yebi. Banda ko yebisa nzambe situation za nango bola muna nzambe o yesilite e ya kobimisa yo e peso solution to tomboli mongongo. Kolo yo benginga lokola mosali na yo. Nazaki na mokili. Nazaki mutu ba cancer, mutu bilamba. Mutu akokota na ba banque ko bebisa mitema na bato yo tindi balma ba rifulenga pe na kati ya Kinshasa obengi ngai opesi na évangile olobi nazo songiso na poto tambola mikili mobimba pote ya sangmalam ozali messager na ngai kende mokili mobimba teya yebisa bango bolamu na ngai nano silite yebisa bango ba yepa na ngai bakomona ona bamona te po bokonzi na likolo ezali na package. Et ali yambana bokonzi na likolo, le reste vous sera donné après. Soko yambi bokonzi na likolo, libala, voyage, misolo, mituka, kolia, kolata, et kolandao. Bien aimé, ngana vivre likambo wana. Bao ba yebi nga ba yebi. Bao ba yebi nga ba yebi. Na ina yebi sa yo, yebi sa nsambe bolamu na ye na dossier na yo. Banda ko yebisa nzambe bolamu na famille na yo. Banda ko yebisa nzambe bolamu na ye emona na libala na yo. Bolamu na ye emona na bana na yo. Bano bazo nyokola yo. Bano motu pasi. Bano yo bapesi bango ba kombo. Ata komi kuluna. Ata babenga ye ndumba. Ata babenga ye muyibi. Ata na quartier na famille bokoma ko yoke soni. Bolamu na nzambe e accompagner mwana wana azonga na nzela malamu. Ate ya samu malamu, akoma mwasi ya libala, akoma mobali malamu, akoma mwana kosale na nzambe. Bolamu na nzambe emoni sama na bano baza mitupasi, na bano abasi bazo sala kindumba, na bano abasi bana mibali bazo mela drogue. Bolamu na nzambe ekende komoni sama na mibali oyo bazo sambela musale zate eloko ezate nzambe ase manifester na bango. Bolamu na nzambe eleki bomoy, bolamu na nzambe eleki nyonso, bolamu na nzambe esekwisaka, bolamu na nzambe memaka kimia. Ngana mona bolamu na nzambe refoulé na Kinshasa na zanga kinyonso. Soki boyokaka Salomo alalaka na salon bakoma koyima na banzembo ezalaki baobokela nga bambokela. Me bolamu na nzambe ekomisanga mutu wa mbongo, bolamu na nzambe ekomisanga mutu wa misolo, bolamu na nzambe ekomisanga mutu wa mituka esalisanga ba kompani na koma komata ba avion kotambola mokili nyonso likola bolamu na nzambe. Tika bolamu na nzambe e affecte bomoi na yo, e affecte bana na yo, e affecte famille na yo, e affecte église na yo. Bolamu na nzambe visite yo, bolamu na nzambe bimso hôpital, bolamu na nzambe bimso place ya pasi yo zali. Nzambe na mawa, nzambe monene. Hey Yahweh, hey Yahweh kumama, hey Yahweh, hey Yahweh kumama na yo, hey Yahweh, hey Yahweh kumama, hey Yahweh, hey Yahweh kumama. Nzambe malamu, nzambe monene kumama, nzambe na lola, kita osala kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh kumama, hey Yahweh, hey Yahweh kumama. O mopesi na kimia, mopesi na mbongo kumama. Yo kalelo yo lo sambo na biso kumama na yo. Hey Yahweh, hey Yahweh kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh kumama. Bien aimé, bolamu na nzambe na nesilite. Lamentation 3, 22 à 23 zoloba. Les compassions ne sont pas à leur terme. Bible les hommes savent si quand nous sommes sur la tambola. Dans la place nous sommes sur la miracle. Avant ça la miracle, balobaka, Jésus eut compassion.
Avant de multiplier mapa na ba misi. Bible le dit Jésus a moni la foule, il a eu compassion. Avant que ne kose que Lazare, les rassemblés na Marie na Marthe, Jésus eu compassion, a décidé que ne kose que Lazare. Bien aimé, compassion, mawana nsambe et memaka miracle, mawana nsambe et memaka bomoy, mawana nsambe et memaka lipamboli. Na yebite makamuni zo le bomoy na yo, telema lokolanga. Yebisa nsambe, compassion na ye et monana na famille na yo. Compassion na yo emonana na dossier soki eza ya visa soki eza ya libala soki eza ya musala soki eza ya mukanda soki eza ya kobota soki ezali ya bozwi soki ezali ya kochanger parce que eza na bato ebele alongo Afrique akoma poto azotourne kaka na rond point alongo poto azoba mbongo akenda na Afrique azotourne kaka na rond point abala mobala mbongo azotourne kaka na rond point atika nyonso ayepa nzambe azotourne kaka na rond point tozokende osenga compassion ya nzambe mawana nzambe evisite yo mawana nzambe emema changement na ndako na yo na foyer na yo na ndenge na kosambela na église na yo tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo kolo mawana yo ekita na bandeko nyonso bazolanda biso même na nga moko le messager na yo oyebi ba problème na zanango oyebi ba posa na ngai église ya Masina église ya Kingasani il faut kosomba pe kotonga babiloko na nga bana na ngai oyo baza éparpillé kolo sangisa bango bana spirituel na bano na boti na nzoto kolo sangisa bango ba message na nga ba o bazolanda kolo longola bango discussion tia bonzambe na kati na bango et sauver bango kolo compassion kati na ndako na ngai compassion kati na mibe monazo projeter compassion kati na ba nyonso ba entreprise na ngai compassion kati na orphelinat funa tonga yolo biete to aider ba orphelin na ba opprimé kolo compassion likolo na ba opprimé compassion likolo na ba orphelin toucher ba donateur toucher ba partenaire ba soutenir ba orphelin ba soutenir ba veuve oyo bazana ba charge na biso nzambe fongola maningisi na lola nzambe compassion na yo na mboka Congo tala na Beni bazoboma bato tala na Est bazoboma bato tala na Kinshasa bazoboma bato fleuve Congo etoni na bibembe sous-sol Congo etoni na bibembe sala compassion na mboka Congo stopper ba crime na mboka Congo jusqu'à quand bato habité mamambe ba ko continuer ko régner na mboka Congo compassion na yo 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 nzambe tobeleli compassion na yo tobeleli mawa na yo ozali nzambe na mawa oza nzambe ozaka sima liloba na yo kita osala compassion na yo bien aimé belela compassion ya nzambe na famille na yo compassion ya bana ya nzambe na bana na yo compassion ya nzambe na misala nyonso zosala ata ezosimba te ata bazoseka yo ata bapesi yo kombo nde bapesaka nga kombo ya Salomon alalaka na salon lelo bachangea bakombo bakoma kobenga nga na bakombo ebele po ete nzambe avisita nga nalingi mpe ezala ndenge moko mpo na yo nzambe akitisa compassion na ye. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel est soukina noté. Bolamu ya nzambe e monisama. Bolamu ya nzambe ele kebele. Bolamu ya nzambe ele kebele. Bolamu ya nzambe ele kebele. Bolamu ya nzambe o alala kite. Nyonso seko batela yo. O alala kite. Nyonso seko batela yo. Yo nimbaki ya nimbaki te. Nyonso seko batela yo. O bolamu ya Yahweh ele kebele. Boyamu ya Yahweh. O tango tolalaka na butu. Yende seko batela nga. O tango basala wa complot. Yende seko batela yo. Oh, bolamu ya Yahweh ele kebele. Bolamu ya Yahweh ele kebele. Bolamu ya nzambe ele kebele. Bolamu ya nzambe yo lalaki te. Kaka seko batela yo. Yo nimbaki ya nimbaki te. Kaka seko batela yo. Oh, bolamu ya Yahweh ele kebele. Bolamu ya Yahweh. Bolamu ya Yahweh ele kebele. Bible yepsi biso ke compassion éternelle esi la kate et continue ke salaka. Pena souka awa na 23 alobi boye. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. Toti kete chaque tongo na zala na lettre.
nanzela na poste, nanzela na internet, nanzela na WhatsApp, nanzela na Western, nanzela na nini, nzamba visite yo, nzamba sala minene, bato bazana lipamboli na yo, bakutana na yo, to bonde libongo na komo na excuse. Nzamba sala minene, nzamba visite yo, to komi na suka, ezalaki bongo bolamu nzambe, eza ebele, bolamu nzambe esilite, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées pour eza pembe na yo, ezaka na kati na yo. Ezalaki 25 minutes, il y a intercession miracle avec le messager de la bonne nouvelle, Salomon Didier Song, ou bien Proverbe 30-30, au boyebaka mingi na kombo Didier Forme, au boyebaka lokola producteur, lokola saper, yaba musique, pe lelo nzamba bengaye, akomi bele kusambela. Mutu so atuna keza yonde, obetsa ba concert à Kester, ya papa oye manabalma, ouais zalinga nzamba benganga, lelo to koma kote ya sangomalam, to te kakamituka, to te kakamakambele, pour soutenir mes salles tous salles. Alors ceux qui nous ont touché, on dit soutenir orphelin, on dit soutenir veuve, numéro d'Angazali 0044 74 240 23 933 benga et aide na yo pour na orphelin pour nous primer aux amalam. Nzambe ya monayo, nzambe abatela bino, nzamba za na bino, nzamba visiter bino, bomona bola mo nzambe na nécessité. Merci.